kuzu ngana esa watu fala komela Karine Mokonzi Karine Mokonzi va komela fali Karine Mokonzi va komela wera Karine Mokonzi wera pas komela Karine Mokonzi Karine Mokonzi va bi Koffi Olomide aya Paris a benga Karine aboyi ko kende et un problème te ya mama ba star atelem suba ko kepe 12 euros zala et ça là qui on ndeni tango yoki Michelin na mona musala ne bazolo ba ke Karine en commande 2021 ya mutu musa tambola na nzela ayebiti abela ya mona mutu musa kwea ki po ani ayebiti abela mutu pe na bongo awoda pe me yebiti musu mutu ne ba vice musu eza longo na kati ki mutema mabeto longo la on to laksa mutu o eza moni ya tanga sala ngo moni lopamba lopamba dolba kan mukunza sila te po na za kiss ne na pe no seka kiss na ya seka Chris na ye. Bonjour mamie. Bonjour na batunyo sobalanda biso bo comprendre mamie Emily yo ki matanga rafate ya na ngai na ngana kende mena na sai to fali fa futa so billet. Bonjour chers internautes, merci de la confiance et de la fidélité. Au Sarabiso, on a Chelvi Télévision et pas boss chez la Vita, leader, autrement dit leader. Merci beaucoup na chancel Vi Matila Mamouche. Merci beaucoup na batu tout bolinga razini kumbi papa veri na bino yeyo. Merci beaucoup na Paul Ventoure Mafouila. Il y a Paul Ventoure Mafouila, je reconfirme avec Fox. Merci beaucoup na Karine Lelo, la diva suprême de la République. Merci beaucoup na Lando Séverine, place Bozota Langai, la taille qui dérange, bango bazalara Turquie, Paris, Angola. Karine Lelo. Moninga Karine Mokonzi la baronne. Merci beaucoup na Maïsa Debré da Moutoudi Moi Moutoudi Caire, femme d'affaires. Yasso Marasko Bilama na Hollande, Assombra Bilama na Italie pardon, aegoteka na Hollande. Et merci beaucoup na Mireille Momene. Mireille Momene elongaba na 12 ans. Mais zoa âge, mais asko ni longaba na 12 ans. Mireille Momene ba Fossette, place aux hôtels Langai. Et merci beaucoup na Jorgi Samba le procureur. Lelo na plaisir ba internaute na mbeli bino ba charge. Mouna Mouna ba onde makambo biso ne ba charge makambo a robo ya sali mokina ye. Merci na Seigneur Jésus Christ ndenga zo baksa capacité na Karine Mokonzi zo baksa capacité na zini comme capacité na chef ene capacité na ba pinyo tozala na bango ndenge to ebisa ki bino Karine Mokonzi za mutema malamu tala lelo yo internet e bonga na lali la pongi ba ko la musa sengi fali pardon ba loba eza bango no samona ko loba bato abenga nga ba loba na ngam ko musoni mun internet c'est la libre ndenge nini to kote suba mbongo te bu Karine Mokonzi misa sala hommage à déjà Rafat internet ezongeleng ba kote mbona ma famille balia bandeko na bona bana bango lelo so esali bien na lali bo bato benganga muna Karine Mokonzi point ni asengi fali pardon non comme à place Karine Mokonzi asengi fali pardon pour nini au moins internet c'est là la tondolia na bana donc allez ça bana bango na ba famille na bango pour ni boni makaete nabi merci bato ka ba comment reconnaître bo allez ça ba parents na bona ba famille na bango mais boye ba Karine Mokonzi na fali pourtant na ndep ça bato Karine Mokonzi na fali poupa batikala kozana ranking te Karine Mokonzi na Weranson batikala kozana ranking te eza musique ne tout monde msu Weranson na jibe per bando sola te bazonga na bango sola la musique basola bona bakuzu ngana esa watu fala komela Karine Mokonzi va komela fali Karine Mokonzi komela wera Karine Mokonzi wera pas komela Karine Mokonzi eza ndule ka ndenge mema bango tangi mutata star face avec ma star to ibango ko follow midina wa président wa zeko ba sola raté mais tangi azo pour ba komama ki eza nini eza ngo musique ba bayebake wana eza monde na bango ba star oh biso to tika to ba vedette to tika pe mamna so ba vedette na biso bo tika comparer ba star na ba kamusi elo kamusi ba to eza ke Karine Mokonzi wa bi Koffi Olomide aya Paris a benga Karine aboyi ko kende. Il y a un problème, il y a un star à tel que je kepe 12 euros. Il y a un maman, avait dit, Pézo, il m'a dit, mon compte, avait dit, avait dit, il y a mon émission, là, tout le monde critique, avait dit, mais est-ce qu'il y a un star? Il y a 12 ans, il y a un demi-sous. Demi-sous, il y a un kiss, il y a un tening. Il y a un PC, il y a une intelligence, une sagesse. Aux ans monde qui star faut appeler tout au fond la mise pour comprendre OK puis tout monde qui en ba journaliste ba pété Karine Mokonzi ngako c'est mayo medi diamba tu ko bon beto pic yo na mo bo comprendre il y a journaliste moi pété on monde ko abaki le ko appelle capacité na ngana mona koki na hôtel émission c'est Marc Tabou nenge azo kumisa Karine depuis to bandaka ne ti to 6 ça meilleure émission ne yangwana hôtel pe ko to na mami 1000 ngazo finga faire rigoler salonde
te wana eza ngo ke ko mona ke so muta comme dans la fin carrière amoni ba saleli trop amoni ba beti trop amoni comprendre aloki ranki na muto ko kita loki ranki na muto ko kita loki ranki na muto ko kite faut va dire mais la ba ngabina mino ba mikolo ba to ba zo finga ba artiste bo sela ba artiste ba analyse biso pe ba charge le to ba charge to no sela no ba analyse et comment est-ce qu'on a que au sali analyse à mission n'avait pas nous filmer quand mukie mumbaya zo nenge chiri mumbaya zo sala ba analyse pour na seleo dans do ça ce système de no sali analyse na yo ngapi na filmer pas nous mukie to na filmer ba ndeko no mukie na bi botas comme ta sala analyse à finga mission botas ko ba ndeko ina famille au mo ba konka monter tant to luka ba succès to luka ba gaz mo buzoba te ba pesa ba artiste so valeur le combien mo artiste ça que banda mboka beti concert au mo mutaya filmant wa beti piaka sali bo eza faux et notre mona te gabonais mo beto étranger mo ina mboka beti conseil na mboka na baba mota ate pia kasali mona sala makana pa biso yona biso zini kumbi kongola za mutema mabe Karine Mokonzo za ki gabonais to za ki étranger to za ki mutu mo Côte d'Ivoire mais lelo to ba Karine Mokonzo za milliardaire mais to bi Karine Mokonzo za poani biso pesa ka bato biso ibo congolais bo pesa bato mona be moni rebo jeune fille mobe nga kumisa bato basa mutema la beti lo ne c'est bon Karine Mokonzo beti lo ne c'est bon mais congolais ngo pesa bato chance tata kaso na pesa chance bo na mais so ki bata mboka musume to kumisa bon ero to pesa ba ndako to mulika ndako mo ndako na ya ye na Facebook ndako nta soma atemika libosa bwe karana ye po nini to pesa bato to ngo pesa te mboka na biso mo to ngo biso Karine Mokonzo lo na bien bo asali on mange pas déjà yom bato mo benga mususu Karine Mokonzo ke matanga or il y a ça qui a un panaï on a bata Côte d'Ivoire bon bazo Côte d'Ivoire on peut bien en 400 bazo lo ba pe bon ba témoignage ba gabonais bata Côte d'Ivoire bon ba ça man témoignage Karine Mokonzo la fille est là et beaucoup de comme ça et seul va français ba lo ba bon alors comme ça artiste mais est-ce que l'onis et ça là qui on ni tango yoki Michelin na mona musala ne bazolo ba ke Karine en commande 2021 nga na lo bango chaque fois na émission ya bato musu zine to tambola ya na bibat ba ke na fondation misunga ezo sunga bato po bato ba malade ya mutu musu tambola na nzela ayebiti abila ya mona mutu musu akwea ki po ani ayebiti abila mutu pe na bongo awoda pe me yebiti musu mutu ne ba vice musu eza longo na kati ada fu fo me na scène pepe batala ye mutu ne na kati batala biloni ne ba pièce ni eza ko bon so mutu ada fu zini kumboti kende nga za fu na e yo mona za mutu ada nzambe te asa mukolo Karine Mokonzo botama koto akunda mutu la Karine Mokonzo ya yebiti mais so ezali kopanda mabe o baninga basala on est dans ni les sans effet po mutu aza nettoie moni mutu so bundisi mutu na zolo bana ye muko adaka no jaloux atonga ba toka mutu parvenir tiko tonga patron na eso madame na eso na benga e grâce mbiza benga e so ngasi ngubwa benga e aya apanze sango o akakanga bengisinga na voyage mo kina beti makembes fi ngata kitoko ta mabele minene na sepe na mabele nete yo kasko ninga tonga aya bando tonga matika songo na vanda ndako na matika songo to bakisi matika songo mutu kutazarabe matika songo sumbaka trop matika songo kutu ye moko azotonga mais azova na ndaka matika songo siba bengana na ndako niana azotonga matika songo azarabe yo matika songo benga singa muna na comprendre mukusa na lovanda nae ngaza mukuse mais mukuse na bien mo maboko milai o mona normal mais ça ce que mukuse mo bo mikuse pas dans malade ya mikuwa dans moi to bete zate mo bogangela te botike mutasa la sentiment ne o mo te mutaluki mbonga ki atanga kenda Afrique ici aina na mbonga Karine be mission zo coach ya komba Karine est Karine na kozoma kombo na ye wana atie kombo ni internet na chaîne et tiko ça mate bon faut atanga komba Karine yanga lobaka ken pena merci asala rango na mutema mabete asala rango po atana na asala avantage ko tsambongo bana nga balia bandeko na balia famille na ngelia emo ko tsape mbongo o mapani so tali ken pena akumisa ne fali mais so ba plupart be mission eza kuna na kati moi komba Karine mingi donc la Karine Mokonzo za likolo so tse barrage ya likolo poso na bisi etika lelo ko lobla komba Karine ko tsamina tsa Karine to ba ndaku na ngelia te o mona siko comprendre que Karine Mokonzo za boba mo bata autorité morale internet bato bazo boya na mo lelo nga beta no ka fentia ba pesa lika moi atteint comme ba fali ba mo loba to lien sunde ndili to lien o mapani ale na on a bisa bato Karine Mokonzo za mutema Karine Mokonzo za te asala mwana te o son Karine Mokonzo za mutema malamu Karine Mokonzo asali clip bato so clip mabe o alati mabe nga bomoni ba Rihanna ba Beyoncé ba nani bomoni mona ba o to ba bantu ani ba bantu so donc le tronc to te bato o bosu ba bantu de ne ki musala ki journaliste ba bantu to te ki journaliste ba bantu ba chelde bele musu ba ya de bo ba musu ba nani ba beta ba mai pamba mais yesko so yé na carrière na ye na nini à côté na buzo baté on comprend à côté na ba bêtise te
Karine Mokonzi so yele be. Ko kazata la seul clip ano ya je t'aime je zongi sa yo. O yele bo so ba na te zongi sa yo. Po après ça va venir na tout droit a kene azaba délire. Tu ba te belo Karine ça na bango so ezara mame mili na ebité. Yebi Karine azaba délire. Ne Karine tous les moments lo abimisa na TV. Bat ba yebi bango. Tous les moments lo alinga. Basala ka kombo. Pe mona so sali kombo azu pe chance. A mo beta bi musique. Donc Karine Mokonzi a étoile, Karine Mokonzi so kangamina yo. Soko oyeli mana ndenga boye ozwa vie. Mais so na ndenga sima mu Congo. Yona ba tous les ba besoin pas Karine Mokonzi za ba basi boza ba kin, boza na poto beaucoup misai. Soko yena boule ki atindelo message o bombi yango yena boule. Toi na mutu moko. Eza na fille moko. Toi na kini awa azolo bila Karine. Mais Batba yebake ki mutema mabeto longolango to laksa mutu oza moni yatanga sala ngo moni le pamba dolba kan Mokonzi sila te po na za kiss ne na pe no seka kiss na ye seka Chris na ye mamba sala reza o azo sala ningi mamba ba star ba sala kamena katsa mutema na azani mutema mabete mutema ne apoele zini kumbuko na problème na limbisio okoza na problème na saliboye okoza na problème lelo sote ba pamela shiko senga pardon Pamela Shikola senga pardon nani Sawadol nani pe nani wa munene ali munene jivna la senga pardon abi merci ni ba pardon na bino to tukali famille on va mettre ça musika ani ba pardon na bango bon siko lelo siko bino boya ndesi mutu mwa yando o Karine Mokonzi na teli bongo na ngame lo bando tie mukuse no so kitali susu wa to ronima oh bon yon fa na pambola ena natala moi biso bata mikuse to za mikuse mafuza mukusa bien mukuse moi taille boye mukuse moi bien boye na besala bien oh bon ba misusu ko mukuse mo na forme ba mukuse na mukuse su mutu munene taka mutaboya grâce temba boya rae bani manene ani lo mukie bat balimbisanga nanu mwana mutu abo beta makiki te mengo pesa grâce tem na ko bete makiki arozo makiki oh so mutabongo oye olobani po ya dara ma mère ne comprendre oh mutongo mukuse bo ko manipuler nga bien te boy na boy mais est-ce que pas bata mikusa boy moi mikusa bata mikusa mabo milai na ozong sa grâce tembo na ba state na wuti na ya sans succès on va ozo amaro lo ba benga ngane muna l'artiste des rois de Makembe c'est Kolo Makiki tala siko donc botika na bino ko Karine Mokonzi na ba artiste nyonso na ndese za bien au moins que vous comprenez tant qu'on va faire tant qu'on va faire comme on y fali ça tant tantine moi quand tu comprends tantine ça kana ngosko ça kana ngo mutu moto ndo boira boy on va tant qu'on va voir en son bon comprendre boy ko ça boy koko moi bon tkeli bata ndo kia botika na son yango bino ba fi botika na kinya botika yoela po ani mais aussi ça boité mona to na sona suka ya titi to aussi ça boité titi habito zana no bato balingaka mona babi tozo préparer soirée à ma charge tout à mon lançon muke pour les Shelvi télévision balobi tozana soirée à ma charge et tege yoza organisateur tozo ki non soirée à ma charge les albiso nyonso to linga Karine Mokonzi o tozana kini to libanda mboka to soutenir ngo et ça la bien na nzembo kitoka bete coupé décalé par rapport à matanga déjà Rafat le cas qui mami qui pas push tout par rapport à wana tozui matanga to la matanga par rapport ya décalo abeti laissez-moi tranquille to sangisi yango quand tout ça la soirée laissez-moi tranquille batba comprendre il on to lo bana kati wana batba ya vraiment TV za na wana na bandela tout ça soyez mon bandela TV za bazo lexa clip wana toujours film bomba comprendre tout lexa bazo ba comprendre tout lexa clip wana bazo filmer bazo lia bazo mela ba bana membre non so soutenir Karine Mokonzi ba soutenir biso pe ba cha Polingo to kitoko petai Polingo to kitoko petai soko benge ça la bien moi $20 non moi mari maman présidente et ça tout ça la fiche moi mon na Karine Mokonzi to tie biso to tie bato et ça la trick ba ko sala ngba tel boso ba benga zini kumi nga wel na 5 nga wel na 10 to beta maboko to tanga pe bakomona bango ma bato balinga Karine Mokonzi bato balinga Karine ya solo de vrai tout ça la soirée wana et ça très kitoko ba journaliste pe o bazala posa baya bobengi kasi ni ko bobengi munata numéro awa tout le monde to bengi ça ba journaliste nso baza awa na ba uti bilbanda mboka ba journaliste ba to ngape to ba ta mission mo paso na Karine Mokonzi bazara bien aye aye wana pour aza chanteuse à Congo chanteuse mo kaza chanteuse o aye ko remplacer ba chanteuse tout ça une année tout ça une chanteuse na Congo tout ça une année tout ça chanteuse na Congo ko yembela biso représenter ndenge azali banda mboka représenter world azala kité donc tout le monde chanteuse mo to ba local on se ba ki local donc aye à côté ko to ba fali bazara mana universel ba kamwe oh à côté kuna ndenge ni eza chance à monter toi la monter le faut bete la fille ya jeune fille na maboko ko bete la maman na maboko ko kumisa po so tali to aki ba montant aki na journaliste aki mutu mo beso abinga na Gabon
journaliste ba kotambenga ba benga po yeba yebi po tala bana monsieur la kara to banini ba ba muso yeba onte on comprend donc akena musique ako représenter ba fignonso puis akemba mo world so talibuna ya so bulendeni beriti watanabi baza ba papa chéri baza oyo ranso bina banda no libanda abibita critiquer ba mission na biso po ya critiquer mo tuté ya zana ba nyonso bien na bandi no libanda ba daju ba maître Gims ba Nazar ba nani on comprend tonga beti na bango tonga ya a sko vandisa musique za temporiser tonga ya sko ba rumba bo comprendre sko artiste za tout ba comprendre Karine Mokonzi autorité morale internet azopesa ba vie azopesa nyonso côté na page ya YouTube so tali première page au moins na photo na deuxième page fié quatrième page cinquième page bosco mutabungu yo moi da fini na ngoto de journaliste nya moi c'est la première page et troisième page fezara Karine Mokonzi la baronne mais batana bango tembe so yo auditement na komba papa Hervé ka komba papa Hervé allo papa Hervé boya papa Hervé ma bezate mais est-ce que asalara pona mutunyo yo tongo auditement komba mutu ba ngana apesa jeune fille un conseil ko boya mutu aliko na mbongo te pia za star a retenu de lo star mona ndenga se a koselo pe boya ndenga se biso tozo ya koboya kana ba TV yo boy mais lobby oyebite on va prendre ozona kisasa OK n'en est pas imonté tambo ça ka itsarate mponga na zo beta biso na kisasa on va prendre linet pozo bakisa ngwe belé en place o bakisa ta santé ya mais santé zo ya te manette ndeko ma minene donc keba fieza mulai mameza ta de l'hôtel bino botke na son na iboya to boy na kasa na biso asi yeba ino kasa na bino lobi utayete be una posta ta photo te to boy ino kasa na biso papa fali to boy ezo kasa na bino te a kimisien mboka nyonso maestro misia mboka nyonso fabrigas misia jibe piana donc bat nyonso yo mo le polémique na internet ba fali ba ke faire article ba ne ba te ba o ba ke représenter ka mboka na biso Karine Mokonzi ça qui a un pas représenter ni ba le faire rigolo na papa chéri ba ibi ba kuna te baye baba on te merci ba beta kuna ta 4 fois 5 fois 6 fois o ba yaka wana ba ba ndeko ba posumo ba congolais ba ne ba tamboka na bon kuna to tika biso mwana to zo ba to silisa te ba journaliste ba sa analyse na vandi masa analyse o ba bango te so tali bien so mutazo luka mbongo ne kota awasala ngona ke aluka mbongo ne kota nde ba critique Karine Mokonzi wala ba obebisa musala ça ko musa diamba mais est-ce que poto silisa muna to silisa jamais te ne loko le pesa yo gaz li soit makasi ya ki maman Emily. Bonjour maman Emily. Bonjour na batnyo balanda biso pour comprendre maman Emily yo ke matanga rafate ya na ngai na ngana kende mena na sai to fali fa futa so billet ta sang siso kende abo fait na biso kuna mais batebele balanda biso ba bakaka ba retenir kala mingi non ngana kende Gabon na kovanda na Gabon pour santé aussi la ngase aussi la babi le kwa Karine emi nzembo bo ngoyi manzemo mo te nga za posa ngoma manyeke mwana makuna ngani ko isala vuya ko la ngeza yotenga mwana nga posa ngoma nga ngolo ko ko imba na makule da sura tele na siba ko la timbi ko sima ko lobo na ko mani na ko kate sko finga Karine po ani mama Emily ya ba finga kam taleke pa finga ba baleke bon so mtaleke nga sa na diembila kana kombo na yo lo ba danger bo wa mega star nga tikelo so na Pamela chocolate maintenant na moni siko actualité bimina sa na diembele bat baye banga pe nga so na kina so na Pamela oza américain perdu au Brazza américain perdu au Brazza na Canada Brazza a Canada c'est lukanga na pardon mo bisama bena finga bat monsu héros bat ba comprendre nga ba mériter ni ka sangwa lebo elle boit bien aso botele mutu kana nga na pesa nga ngasi ben ngona kabila ba c'est moula to sisi na vision ba retenir ni na passage na Shelvi TV ba retenir ba soutenir biso na soirée ne sanga non ba soutenir ba chez la Vita pas au talo leader chez la Vita vraiment bana membre nyonso non na loba lo monte pe o ba boda to tsona mutema to sa so bo sale loko esa bien pona soirée laissez-moi tranquille soirée laissez-moi tranquille bo soutenir biso vraiment sans fan na bino esa biso bien bo beng vraiment biso za raté mutatini mbongo to bomba te to laksa mutu so amoni yango donc so bo sala ngo esa bien malo lo risa Congolais ya mame milinze ma motema tous peuple la métro Arlette bonanzo fani bongende bo soutenir biso numéro na contact ezaka 00243 89 713 40 08 89 713 40 08 Facebook nanga Muna Cédric obenga mbala moko esa très kitoko merci na Karine Mokonzi la baronne ningo keno word otiki batunyo so ba local
yo hôtel ya suba ba bula ki sora tel bogo na hôtel bogo no ba kata pega yo mo ya mususu bindeko no mutalinga kufa ozana envier bo comprendre mutu ba visi lembi na kati mo ebungsa mutu tête fa mo penga na posa ke to aider pende ko wana zini kumi to ya bandal to ça les fort to somba ba chaîne tout ka to kangaye pour mususu mo ba kati bilamba tke mutakala akomo kimamba to loba on est liboma déjà liboma ya mutabeli na ye mboma ngako na ngolo batema mwa musane ba onyo ne to ko fula ya yende tolobi yo mwa musa ngako na yebi na ngapi mwa musa yeba ni ko tout essence yemo ko sala photo a 5 na Karine ti la mama poster sopio na yebi se bango bozanga kombo otanga so ba ngalo so na ka mwa si na sala chemin na nga mo biso na Congo France mo ba sala kenda poto ba sala kenda poto grosse milliard kenda poto atukala finga ni Karine mo compte kenda na sala chemin po azu kan tiane polele milos ko mo ate bo umela ba koko internet biso to kutibino mais to frapper ga bino to mo na frappe to mo tela bi afinde mo na bino dans botika na bino bi finga sala musa no bien luka mbongo no bien on comprend yango bokomo okosa mutu ba soma ne mutu ka be PD mutu ba to sa be lesbienne po nini bino ba tampo bino ma kole otengama bino ba santé za lisuste bo mi calculer vina bino kondi tala lelo hakunda bon point ka partout Karine mokonza nyata sora longo libule etikala tunanga lelo ekenda wapi bata l'émission RTGA babunga. Merci beaucoup, merci chers internautes, merci Namouna, merci à tout Botali Bisso, Botira, attention à Bino, na émission, merci beaucoup à Karine Mokonzi, la baronne, merci beaucoup à Grâce Toukala, mon petit de tout l'état de tous les jours, merci derrière la caméra, Yangan Deko, et merci beaucoup na chez la Vita Leader, Colochen, chez la Vita Leader, et Motolegio Azate, merci beaucoup na Chancel Matila, merci beaucoup na Bandego tout Botal Rabisso, bonne guérison à Maman Suzanne, Maman Suzanne, bonne guérison à yo maman, maman à Chancel Matila, bonne guérison maman, bonne guérison, je t'aime beaucoup. Soirée Zali Bobenga, soirée Zali à charge, soirée laissez-moi tranquille, na bana poto tout botal Rabisso, soirée laissez-moi tranquille les awana et merci beaucoup na Blaise Nseka, les bogards de Strutugar, moté ma trésor beauté, pembes options, moins de réglages. Pembe options, moins de réglages. Moi ça pembe compte doublé. Merci beaucoup na Karine Lelo, la diva suprême, merci à tout botali biso, Mireille Momene, tout bolinga razini kumbi quant à moi je vous dis bye à la prochaine, merci.